luka kimia na moto nyonso petolama liboso na yawe nakoyebisa yo lelo tribunal nzambe koya change bomoto na yo lelo boloko na nzambe eleki makasi change bomoi na yo lelo babani change bomoto to bomoi abozanga nde boza babangane change bomoi na yo lelo boloko na nzambe eleki makasi change bomoi na yo lelo change bomoi na yo lelo tribunal nzambe koya tribunal nzambe kozala elena koyemba te boyendeni frère Patrice boyinga na zova na yo frère Patrice za gentil ko za simple ndeni na ko zova na wote frère Patrice na ko zova na wote ndeni bonjour mbote la bino situ bato boninga mama Elia Anitu vous qui aimez mama Elia Anitu bino ba obo sepelaka na mama Elia Anitu kimekien sola bipe kimekien kaka kuna bakomelinga o kimekien kaka o kimia sikona ozwa kimia nini bon j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va nazo denda bon moi na kata fati na odenda tout va bien nzamba mazo batela Dieu fait grâce bino pe na côté na bino kuna ndenge nini libanda déjà libanda et j'espère que vous allez bien bokine na yembi tribunal nzambe kozala changer bo moina yo lelo changer bo moto na yo lelo tribunal nzambe ekozala et tous ces pays ici banyo soto salaka futamaka na sa moi o yango wana na vito sala na mabete na vita mozo sala moninga mabe ozo tia moninga musapike ba yo pe kokosa nini ekoko zongela yo na vi baseka mutu te soki mutu ana pasi koseka ete ke yazangi ya kolia yazangi ya komela koseka te polobi pe yo pe nzale kokipe kokota na kati ndako na yo so moninga azobela koseka ete ke ye kutu bibela bela pamba lobi pe maladi pe ekokipe kozwa yo pe on ne sait jamais te baka lobi na bisote le lendemain appartient à Dieu o bato baninga kosala baninga mabe kolukela baninga mabe gratuitement eza mabe makasi po soki mutu azolela na kombo na yo Bible lobi malédiction sans cause n'a pas de fait malédiction avec cause za la fait eza bato mususu balisa baninga mais ba se rendre compte te ke ndena on sala boy na on sa mabe na olelisa moninga ndena on sala bonde na koseli moninga makambo moninga azoyoka pasi ndenge na panzi ba relation moninga o ezo sala mabe bato mususu ba makambo na to muno zo sala ka makambo na ignorance ok tribunal nzambe ezali surtout bato oyo babetaka tolo ke basambelaka onga na sambela poni bato oyo babetaka solo basambela basala makambo ambi mingi ko ndena comprendre ngo te bato batutaka tolo ke nga na sambelaka ngai naza muta mabondeli naza mose mabondeli naza mobali mabondeli mais soko tali mabe mingi ba rapport mito zaka ka mama moni kutu ye kutu asambelaka kutu azanga kutu ni église te meta makambo asali ngai tala sungi asali ngai tala ke ko ebisa mobile na ngaboy tala bomeli ngai libala na ngai o ta mama sambelaka bungu muto asambelaka luka akimia muto asambelaka za muto akimia luka akimia muto asambelaka muto luka ba problème taza muto luka akimia esika likambo ezali yefo asanene aya na kimia na zolo ba pamba te pona ba rapport o nazwi zito kovanda tozwa ta ya kobeta masolo tokoza famata na biso ya kosolola na ba rapport oyo boyebi ke biso ba oyo mama Elia Anitu bato babengaka mingi yo koza lobi likambo mani to ayebi yango te nzaka mani to babengaki déjà parce que biso ki mani to ka nde azanelo mwa kenda na malaka malembe bomoni biso toza bato tozana biso agité te non on n'est pas des femmes agitées bato bazaka agité likambo te siko biso ba mama ni to na makama malembe doucement lentement quoi donc na makama malembe na koza na yebi na ngali kambo mais donc na ngala ndenge ya pete donc na ngala ndenge ya pete moi biso bato to sar moi rabengo yo yebiti te to uta quartier moko te yo yebiti to bando ko sala place moko mwana makamu susu yo ebombanaki na sa mai penza o muto ko ko yeba te mais mwana muto ayebi yango po anene pona yo moko zangi kimia koza kimia te mona makambo zaki na se ya mai komi kobima libanda c'est ça un peu donc moi message ka ya mukia luka kimia na moto nyonso au deuxième 2023 yango mais changement ezaka te na bato oh 2023 yango yo
bato baki 2023 nalingi nanga su makambo te luvunu bato baolinga kaka makambo yaka nango lokuta yonga nalobaki ona 2023 o te bato bazalaka o te moni so nasalaki mabe nalingi nanga su te mbula sika echangeaka nango eloko te bato bachangeaka na bango te botala baplainte ndenge ezoya ndenge kaka bato baka kose plaindre o naoyebisa bino oyo eza na plainte moko ekomeli ngai o moto azaka kose plaindre ke makambo asala ngai en tout cas makambo ndeko asalanga mama nito nakobosa nango te makambo ndeko asalanga mama na monoko kaka kosambela kaka nasambelaka eske osambelaka mpe bamonaka mpe makambo oyo osalaka te mwana nzambe azalaka exemplaire mwana nzambe ayokisaka baninga motema mpasi te mwana nzambe ayinaka baninga te mwana nzambe alukelaka baninga mabe te soki mwana nzambe akoma alukelaka baninga mabe asu mwana nzambe te aza mwana ya satana mwana nzambe azaka mutu ya kimia soki mutu alobi aza yango kotuta tolo te na monoko ekene aza mwana nzambe nasambelaka non bizaleli na yo nde fo elakisa oyo naolobela na bato mingi batutaka tola losambo ke basambelaka bizaleli comportement na yo yango nde fo elakisa bato ke moto asambelaka moto aboyaka makambo o moto alukelaka baninga makambo ntango nyonso na mosala esika ozali okolukela baninga baproblème atoyebi ke moto oyo azosala mokande eza ya ye te yo fo lukele problème ofunde pa gouvernante balongole na mosala kibo mwana nzambe no eza wapi kibo mosala nzambe no eza wapi poni mokili lelo bato tatolo basambela bonde bazala makambo mabe bonde barabizaleli mabe pourquoi ndenge wana nalobi te ke bango nyonso mais la plupart bazala makambo mabe bazala bizaleli mabe onga nasambela na mwasa mabondeli bakoselaka bato makambo bamonaka bandoki partout pourquoi bazala ndenge wana eka question bozala bongo poane bato minga lokuta ata mwaka na koma nzambe na monoko bozala bongo poane eka question nayebisa bino ke émission nanga ezala mpona kobebisa te ezala mpona kobongisa nayela bino message ya nini message ya kimia message ya paix yonde bamessage onga yela bino yango yebisa bino ndeko soki oza moto abifingafinga tika kofinga bato eza mabe yo oyo linga kofinga bana ya baninga tika kofinga bana ya baninga eza malamu te eza na bato mosusu alamuki na tongo abandi kofinga bana ya baninga mwana moto abandi kofinga bana ya baninga bandi kokosela bana ya baninga makambo ya bato mosusu kaka nga bana nga babonga nga bana na poto bana nyonso to mwana nyonso so aza seria bonga ne kaka na poto pasi ezalaka nango te nde tozalaka na Afrique ya bato mosusu so babandi kofinga bana ya baninga mama so babandi kofinga bana ya bato ozoloba mais mama azofinga bana baninga boye mais ye pa mema bazemi anena pe bana koma kofinga bana bato boye yo nebisa bino bezalela mabe il faut kobongola motema faut changer eza na bato mosusu bamesana kofinga bafamille ya baninga bamosusu bamesana kofinga mibali ya baninga bamosusu bamesana kofinga me badefo ya baninga ya banzoto omutu akofinga defo ya moninga mutu mosusu akozala lelo oyo atambola na beki mabota maka normal asali accident akwa so otambola te munganga alobi po otambola support na yo komi beki mona mutu ndenge wana yo fingi ye bandi kolela bi nzambe na bota maka na nga mobimba eza kaka accident ona asalaka yango eseliki na banda kosimba beki mpona nini ndeko azofinga ngai ke natambolaka na beki bifinga bandeko na nga bokeba finga mutu ke mutu atambola na beki tambolaka na beki po asaki accident po ya lobi le lendemain appartient à Dieu la lobi toyebaka te kofinga ba défaut ya nzoto ya bato eza malamu te eza mabe makasi po toyebaka lobi te na mona te ozano normal obeti libako bukani pe chevi po chevi bonga su te so chevi bukani obeti libako bukani pe chevi na fo pa po bandi ko tambola pe na nini na beki ale mutuno soki esalaka obi na sekaka mutu na tambolaka na beki nzoka nda sara accident ngai pe na beti libako chevi na nge bukani na komo tambela pe na beki nga na ebisa bino ke émission nga za pona obebisa te eza pona obungisa émission mama ni to eza pona obebisa te eza kande pona kobungisa koluka kimia nelo baka luka kimia na moto nyonso pe tolama liboso na yawe na koyebisa yo lelo tribunal nzambe koya change bomoi na yo lelo
boloko na nzambe eleki makasi change bomoi na yo lelo boloko na nzambe eleki makasi tout se paye ici-bas nyonso tosalaka malamu efuta makala na se oyo mpe tosalaka mabe efuta makala na se na yango mama Eliani to bakeluka kimia na moto nyonso tosalanaka mabe te bato bakana molimo wa division 2023 molimo wa division botika ka te botika molimo wa division to na 2023 emission ngeza rapona mabebisa te kasi pona kobongisa ba oyo ba mesana bifinga finga kofinga bato kofinga eza mabe 2023 botika awa ezalaki avant to sala nini avant na décembre mutu nyonso komaki mosantu tout le monde a comme mon en décembre na lingi na ba problème susu te 2023 yango yo na boy na ba problème na lingi na ngai te bato bazozela ka le 1er janvier le 1er janvier zongi bato babosani ke na uto sala jeune à 45 jours na uto sala jeune à 30 jours na uto sala jeune à 20 jours nyonso pona nini po comme le 1er janvier a comme le 2 janvier a comme le 3 janvier bande ko totika mabeko mabeza mabe Bible le biboya pa na ndenge boza me botika la lolonge boza te nazo lebela nde mabe kosala na mabe totika kosala na mabe kosala baninga mabe gratuitement tribunal nzambe kozala le na ko yemba te na yeba te ponemba ka orgam na orgam ce qui est ko interpréter frère Patrice César est difficile na kena na nzema na abongolaka makambo oyo yanga ye abongolaka makambo oyo soki babengi ekomba tika na yokolela azana bomoi oyo apesaka bana apesaki bana na ekomba ana azana bomoi yesu abongwanita bongolake tika kolela ndeko yesu azana bomoi wana mama lo mbongo oh là là na bossa naki oh que son âme repose en paix notre sœur Marie Misamo oh là là Marie Misamo pe mana kimia le toza le 17 janvier en 2023 du jour au jour et chérie pas Nanit pas Déborah non pas de autre gars wanaka au 16e t'es non 9e ok du jour au jour 7 ans depuis notre sœur Marie Misam atika biso maman Ariti Misam 7 ans molimo na yepe manakimia saison séchée ezalaka pe saison de pluie tango moye ezalaka pe tango bute ezali mwasi na mobali o likolo mpe na se mabe na malamu ezambo mpe satan ebale mpe mokili o mozwi mpe mobola o mokuse mpe molai o monene mpe moke o yaya mpe leki yanga babengi yango la loi de la nature o mama tika baloba na yo sila ndeko nanga la loi nature tango mosusu saison na yo te zela oyo ekokisama ko force te o tuna basali ya nzambe bakopesanga raison sepela na oyo moninga po oyo tango ekokoka bakosepela nango butu ekomeli yo yeba pe tango ezali mabe ekomeli yo yeba pe malamu mabe te komeli yo yeba pe malamu pe ezalaka Miss Maria na bossa na kiko 7 ans yango jour pour jour bon kolala kolamukeza habitude était la vie ne nous appartient pas quand nzambe na tia biso na mokili ndenge penza memo asepelaka azwa biso tozonga wapi na monde spirituel tokende ko vivre elongo na Jésus nde tolobaka azali koya mwana nzambe azali koya makolo eza na nzela koya ngwa mwana nzambe ya mwana ati mkolo nzambe asepeli kozwa mwana azwi mwana yake nzambe soko asepeli kozwa mwana azwi mwana yake ainsi de suite parce que la vie ne nous appartient pas yango na photo zalaka bien yango na telemelaka mabe banti valeur mabe ya kosala na kabaninga mabe te kosala kabaninga mabe gratuitement ce n'est pas bien eza malamu te surtout batamoli mo division na 2023 oh il faut ko changer
2023 faut changer makambo ebele examen de conscience mutu moko vandi o mitali obinga na lelisa ki banani na 2022 nani onga na salaki mabe mwasi na mobali oninga na kabola ki libala na bango bakamarade nino yonga na panzaki parce que na yebisi ne bolandaka makambo polémique te ko vivre na société eza pasi eza facilité eza facile ata mokete eza pasi bandani yonga na lelisaki bandani yonga na salaki mabe muto sala examen de conscience yo moko penzo ovandi obi oh bilikambo nga alobaki na kosaki nga ya lokutati soko osenga ata moto yo salaki mabe pardon te senga ata nzambe bi nzambe na ngai makambo nga na kosaki na nga moto na koselaki makambo mwana na koselaki makambo mobali na koselaki makambo mwasi na koselaki makambo nzambe na nga limbisa ngai atoko na makasi ya okende kosenga les concernés pardon te senga ata na nzambe nzamba sanini alimbisa yo luka kimia na mutu nyonso ndeko oza koyoka nga mateyo bozo yoko eza mateya bozela te babenga ka mutu mama pasteur po boyoka oya zoloba Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre nzamba lobaka na munoko ya mutu nyonso biso nyonso tu toza basali ya nzambe biso nyonso toza basali ya nzambe mutu asala makambo malamu nyonso tu mosali ya nzambe amwana ya nzambe moto asaka makambo mabe ndazaka mwana ya satana nga na yebisaka bino soki oza moto akanda mityana nonga moko bomona nga soki oza moto akanda kotala nga te mpo kosepela na yo na ngai te soki oza moto akanda oyoki yango ya bia soki oza moto akanda kotala nga te mpo okosepela na yo na ngai te mako lukombo eyu soza mutakanda kotala nga te po sepela no na ngai te po sepela na nga foza mute sengo siko ayo talinga bo siliki osiliki ni yo moko loba osiliki nini de gros bisous à toi Foule Lukis mon fils je te fais de gros bisous ma colorisation na kati ya mabele voilà ça c'est bien ça bon nga na continuer banzela na nga naza na nga na kati ya Paris en plein Paris soto tambola boye na ninga olakisa bino mwa mukie bon bino bato Paris te boye bakebana badeko batanga na Australie bato batala nga na Canada bato batala nga na Dakar bato batala nga na Rwanda tina Rwanda na ba fanatique na Rwanda kuna bia mama ni tunga na obenga pati ya Rwanda na linga ko mingi tina Rwanda kuna batala ngai tina Rwanda kuna bato tina ba Tanzanie kuna bato bataka mama ile anitu votre deuxième maman la reine mère kimia kiankaka baba ni kimia kiankaka kimia kinkaka. Bon, comprenez que je suis pas mon Congo, mais il y a une Congo qui m'a dit maman il y a une tiosa comment est maman la yem tapisa qui me kinkaka so qui me kiankaka o na bosse ni vraiment comme na ye maman biso mo Congo alinga nga mingi yem ne apesa nga kombo na comprenez que je suis pas mon Congo, je n'arrive même pas bien à prononcer ce qui me kinkaka so kiankaka bozo rande bozo lango. Voilà, que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tatanzam kabisa kumna nzamba de beshinel bana betu bons. Je vous aime beaucoup mes frères et sœurs, bisous, bye bye.